Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Tant peut-être vous avez qui il a passé vraiment au Mokuta na bomwana na yo. Merci. Il y a Kevin Omoninga Lobelo Moko n'a pas Mbolanza mais Alexandre Nanzela. C'est vrai que son a zongi. Ah, j'ai 12 ans. Ah, j'ai 12 ans. Frère, n'a pas été sachet et n'a eu mon bongo. On doit préparer la rentrée scolaire. Quand on a tissé nos costumes battés. Donc, pas si péta, je vous dis. Et on a nion sur la vanité. Nion sur la vanité. Donc, nion sur la pamba. Vie à l'autre, mon frère. Donc, vie. Dans mon amour. Aussi là, et toi, dans des belles vies. Mais quand on est sous basé, bien les bébés ça, nous sommes tous qui n'arrêtent et tant on va convaincre les choses à très na bosse. Ça des places au peut-être parce que la fois c'est retrouver les sources na art na YouTube, les ça peut-être si la na belle vie, surtout tal il na YouTube au moins que si la na belle vie. Oui maman si la na maman belle vie. Bango va total la paix ba production ma moyens tout. Donc ça la musala biso nyonso bien. Bango nyonso ça musala bien, mais ba musu baza appeler likolo ba musu balandi, ba musu eza nzamba sa la biso. Na ta na famille. Papa Denis Lesi. Naso na kutene bona nzela na opese mbote ya respect ya mosali na nzambe ya mutu azo mériter honneur nde balobi na Bible un fils honore son père na opese mbote ya respect nazoloba mingi nga parce que donc basali na nzambe mosusu so osimbi ye ye azoyeba eloko osala akokufa makufa kelola parce que aza mieux placé koloba seigneur nazokufa sikoyo limbisa na mabeni nyonso na sala na lingi lole pesa melangai ata bo moina ngeko ke nango mena kota lola limbisa nga ase repentir na nzambe yo yebite etanga ko puye bo bino bato bondo seka ye tout bo jouer na ye bo kufi na bino bo kian faire bo bino bo yeba gite mais ye mi yebi déjà ine na bona na bien na nzambe mais bino bozo kantirer mabe donc pona papa na ngai ngana yebi na do kutana na eboete oui mais nazana soma misala basala na mboka o c'est ça même ailleurs. Alors si on a coûté na ye na osengi ka pembe na ye ngamba muso etalinga te pa zakani na molti akanda départ mais te ezaka mwana saki shwa na ye na mwana asala shwa na ye omuleka ndite mamba osala nanga yemo lubango nanga ko cadre te alors pas nanga nganga za tout fait donc même vision bandela so tu naza mwana nanga vision bandela ite ya kandeza vision ya film na chaki ye série passer la lobby série frère Patrice sala ki nzembo ya passer patron Dieu m'a montré na chaki sikoyo a joué rôle la faux pasteur ozando kita isondo ngam na bise so zelo no papola yo leto banani andepe mwana amatana donc eza mutamtazala nzela na ye donc so eza nzamba tizenga lokola nazala tremper pona ye aya bonga sala quel message moko boy to bingi ba comédien tout ba ya na église tout na tuna ki bango bi po aneni kaka poto kufa te ka photo za ka na église na ye ça on a chaud maintenant éviter que rapport la polémique mais bien ba boya ki pe te bana raison so par exemple nzamba lobi na to sambela to sambela te poto kamaliwa to sambela te poto sadni mais to sambela po nzamba batela biso so to kufa pe liwa ya bien to kufa te po moninga moko artiste agino kota nganga po boma moninga po bebisa carrière na saka obligé de fois sambela na passer de la fois te artiste baza ba pasteur na bango ba kokipe ko sambela na église na bango puis na ba pasteur na bango et puis tous les artistes et comédiens ne sont pas des chrétiens tous ala quand même reconnaissant pourquoi to ko kanga mutula biso na mabemo pendant za na neuf malamu et là ça la passe yango na papa nga so na moni président Devos na moni président Caleb ayebi to solami kuna président Caleb baza ba ene na musala bazo mériter beaucoup de respect les restes concernés ngate nazo ba humiliation ya ba sorti nyonso na suka na otenga na zando te so ezandu sachet te kamate obimo côté ville commerce na eba rwakading na eba commerce na âge à 12-13 ans au market to lo simba na maboko boye ba sachet ezana maboko o latsango na maboko donc au fongoli présenter mutu metango bima emso afingio donc imbécile ngana no somba sachet ilongwa et quand même mamoko
So na zui ligne 17 na tongo na ezandu na teki 11h 10h 11h na kati na zongi na sokoli na ke classe na mauvais souvenir moko maman soit azele msalongi machine à 18h sikofaya 18h maman tout a pondu temps mususu biso to lia ya kosokola miso balamusi bino osokoli miso ozolia temps musupe loboko eleki na mabele bofai na mabele ozolia donc nayebi pasi papa nayebi penza vie à souffrance. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka lobi na yo tuino sa nini o eza agence à transfert ni na piembo onyeso de nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai, ya sika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et commune à adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Bonjour, bonsoir, Nabiso, RTGA, au revoir de Siko, na chaîne Nabiso, pour le monde entier. On va retenir la Siko, na Kati, ya Congo, Liziba TV, ou ya chaîne Nabiso, ya YouTube aussi. Merci na abonné tout, Bolanda Nabiso. Merci à tout, Pesa Nabiso, confiance, na émission Nabiso, Kati, ou ya Botala Nabiso, partout dans le monde entier. Bolingara Kevin Panda, les Ketchou Nabino, pe Bolingara toujours pour partager, surtout ba maman, ou ya Bolingara Penza, émission Kati, pe bo votarango, pour Pesa Nabiso. Toujours confiance déjà na kati ya Kinshasa émission liboso to ko sala pena moto moko ya malonga moto na Nzambe artiste pe ya munene ya mboka oyo ete to ko sola mingi histoire pe to ko sola plus c'est kati na ye na bi ke botungisa ki nga mingi pe bozaki na posa alba pe botuna ki ngai vraiment ba détail belé sur mon poto na biso ya Nzambe yango ete to ko sola ngo plus na émission na biso kati. Merci na madame Nathalie Fiki pour motema papa Paul Fiki pour FBT Misalandi na pesi ombote ya Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris aussi na pesi ombote Gisèle Tati maman versa c'est monté ma prince Jiko Winner Lisika Zali na pesi sombote aussi que na madame Christelle Mabwilo au Barolanda aussi quoi toute la famille Mabwilo na Ngirabino trop pesi na sous confiance ya koleka était na chaîne na bino ya RTGA pour na batu tout batala na surtout na libana ya mboka Angola partout le monde entier ba province nyonso o était boko bengaka biso na chaîne na biso ya RTGA aussi que Libanais ya mboka na Congo Liziba TV confiance toujours to sala musala kitoko lelo tozana ye zambala liboso na ngai na ya mbena émission na biso pe liboso na zakana no fan na ye pe na ninga musala na ye mingi pe na sepela kanango ko dima pe invitation na biso et ça les biso vraiment bien pe confiance lisusu et ko mata susu ba bi considération susu na musala to ko sala et que ça susu valeur lisusu na musala na biso kati nayebi ke tokosola naye nayebi tina déjà pasteur parce que babengaka ke aza pasteur babengaka te po aza pasteur pe aza artiste ya munene ya mboka na biso artiste comédien pasteur de la foi oyo pe ntango na postaki ye ya bato ebele batungisaki nga numéro boye bango peka a soki ozala mposa numéro bokozongo peka a na kati ya émission na biso kati oyo ezoleka sikoyo na Congo Liziba TV. Bonjour pasteur de la foi. Bonjour Kevin, merci. Bien habillé. Merci. Kolozoloku. Merci. Amen. Déjà pour te donner une émission peu na prière, na vie que bandela soute mais déjà to sambela ki message ni no pesa na bato ba Orlando sikoyo awa na chaîne na biso ya RTGS na Congo Liziba TV message ni no pesa na bato avato bana masolo. Il y a le besoin de faire ça, merci. Oui. Parce que surtout se déplacer, parce que tout le monde honoré Moussala Nayo, parce que nous avons Moussala Naye. Et nous avons habitué à l'émission pour nous battre la crédibilité. Oui. Et voilà. Donc, nous avons merci à papa, maman, frères et sœurs, nous sommes au Zangolo, Landabiso. Message est à l'Ibosso, que nous sommes au Sala na Seya Mukili. Nous sommes.
nyonso tozwa na se ya mokili tozwa mpe tosala nyonso pour la gloire du Seigneur parce que un jour ekotikala. Pourquoi? Parce que Christ reviendra. Soki pa mizongeli nanu te liwa peza et après liwa il y aura un jugement au ekolanda biso. Donc message eza wana tolia tomela tosala nyonso maintenant compte que eza pona temps moko un peu court o eza motu eza la vie éternelle par la grâce de Dieu au ekolanda biso sima ya liwa to na retour à Christ. Auto retenir yango penza que Christ reviendra et la mort aussi est présente. Voilà. Merci na pasteur de la foi, merci aussi à Diesel la London depuis Paris, on a une agence à bien zawana na kati ya Paris na Château Rouge wana et pas ya Diesel la London on a pour sortir de biloko na yo tini le lobby et comique aussi que mon frère LK Lionel Ekambi 9 à Paris na pesio mbote. Merci na ba staff tout au vous allez kinanga na kati ya Paris wana aussi à DJ Miel na pesio mbote, DJ Dido, Papa Lopango aussi, DJ Arsenal, DJ Lutonado bino tout, à DJ tout au Noraki ngana libana ya mbuka na pesio bino mbote et puis na Bino tropé na sepela rapidement na Moussa na bino pasteur de la foi oza émission Kati oyo tosola no plus à vraiment na chaîne na biso tu banano Kati ya pasteur na biso de la foi parce que on a eu na komboka de la foi éviter beti la biso na ke Kati na on a bon mwana ya pasteur de la foi. Merci Ndo Kevin. En fait pasteur de la foi eza kombo o ba pesa nga par rapport ya elo ba mona kati nanga e utapa ya mutu. Donc ngai na botama na kombo ya Jean-Paul Mayata. Donc za kombo papa na biso pesa nga. Na botami na famille ya 13 enfants. To botama 6 filles 6 garçons. En fait botama 6 koto nga na se retrouver na kati. Donc na za 7e famille, na une famille de 13 enfants. Voilà, donc papa Koufa, maman Zana Bomoy, na botami na quartier 13, quartier Souka ya commune Njili. Voilà, donc on a venu Mampika et na botami wana et na tangi ba classe na bekola passe. Parce que vous commandant aujourd'hui que botami na quartier Souka ya Njili, quartier 13 vous avez 6 hein? Toza 12. Toza 13. Toza père de l'équipe moko biso nyonso tsala 12. Papa pesa ko kombo soni lobi Jean-Paul Mayata. Jean-Paul Mayata. C'est côté que masolo ya Jean-Paul. Tout le monde a membre ya pasteur de la foi, quand solo ya Jean-Paul. Obi obotami 13. Na quartier ya Passy na 13. Te quartier Passy te ya Souka. Ya Souka de lobi. Visa kindeni bon mwana. Avant tout maintenant tout pendant ya c'est parce qu'il vit na visa ba réalité nango hein ezaki ndene vina penza donc Kevin biso na botami na famille pauvreté na botami na famille ya bien papa nanga bando sa na présidence et puis azali na moi ba entreprise privée aussi bando sa à l'époque et moi ba moyens alaki ba yana ba tanga bien et tous même batu na quartier na biso papa na biso kotsa moula vapeur donc machine à fufu penza ezaki elo alikolo boy voilà mais nzamba Alexandre na banzela moko ezaki une école donc moi je ne savais pas et ça là que ton a commis na 6e année primaire papa na biso musala ekufa donc on est dans un clin d'œil musala ekufi papa chité et vieux comme un peu compliqué alors fallait na mata première CO nous avons commis ça à quitté parce que mon bon est quitté. Et là après c'est là que je vivais avec des amis où mes parents n'avaient pas moyen. Attends à l'école Massamba, Bassin Raphaël, Malula, voyez l'école wana c'est 10 ans 15 ans passés j'ai quitté dans l'école Saranate. Voilà. Et donc les écoles moi valeur et ngasko nous avons tant que ça m'a quitté. Donc vie dans les qui vie un peu compliqué. Donc je me rappelle bah y a na batanga penda très bien dans on a besoin en classe de montre ba disco uniforme papa so mango penda na CEDEC na ville donc ils qui derrière Sozacom ba tata kala ba yebi mais na zo décision na bilo wana linga classe j'étais aussi intelligent na ba faut na zo ma classe allez na bomona na ça je crois na ba âge ba 12 ans ndé na solliciter grande sœur moi quartier na ba noteka na zande asunga nazana mambo mwa mke na banesko oteka sachet na zandu âge à 12 ans âge à 12 ans
wana kwa ba chasser bana batambola wana ba chasser donc là tu vas sachet na maboko OK au circuler zando mobimba donc ça qui parcours très compliqué très compliqué et biso za ina ligne na sautrage ligne 17 c'est comment faisando donc vraiment matina biso mona humiliation donc yo mona mukokenda classe était baninga ba okende classe donc lelo so na moni mona mwazo teka na nzela ndeto mona bana na nzela ngai na lobana leka nzela oyo kofinga mutu te na nzela mwana na muke ko bate po ebiso la vie na été donc mon frère na oteka sachet et na zuma mbongo na ndo préparer rentrée scolaire pantola tisi no ko somba te na somba tisi pantola tombola donc à l'époque pantola tombola eza bilamba babola donc jamais ba otanda tombola mutu ya somba donc na sombi pantola tombola chemise pemba tombola na ke comme ça l'école mo ki bola bola donc bola bola ezali likabungwa sans valeur et na ke comme ça l'école na parce que je voyais avec école wana na ko otanga na ko futa ba frais na changu oui école ezali à école en face école ezali cimetière bando bien au cimetière à 13 donc cimetière à 13 donc soyez récré école pesa clôturité beaucoup bi mapé boy fa no ba pemena ba tombo wana donc vie ezali pena compliqué maman na oteka fufu père moi oui des fois pas basa manœuvre na 6 er mopé na motema bolingo maman na alexinga penza bolingo atei biso mu na motema bolingo no mona pe fufu nga déficit su bato pasi ka wa balabala et moi des fois fufu afuti pété bato wenzi ba ba chaba makelele tout et tout donc to kolibongo donc kolibongo après certain temps na ma deuxième année CO et ça la grand frère moko akufa abenganga abinanga Jean-Paul ozama mona mo très sérieux olingi classe yaka na l'action de basala suki abani ko apprendre nga na salon de coiffure donc na sola mitu so ba défriser moi na moi si au sola mitu parce que débit ya waye ko la musalo ba ina ko sola mitu ba ina ko sécher suki et le Seigneur m'a fait grâce na e ba musalo ngo mwambango et tant na besko musala na mwambango comme est-ce que sunganga et tant na sisi pe musala pa na e de na isala salon de coiffure na 1993 na sala salon de coiffure nzamba yeko sunganga na ko mona mbongo na continuer petit na ngai na joué diplôme d'état en 1995 non en 1995 na sali premier examen d'état na IT Saint-Gilles to juité préface aki mo ba désordre na niveau ya inspection tout comme ça et to sala ba 280 quelques na IT Saint-Gilles mais bana babima 29 par la grâce de Dieu na zaki intelligent professeur na ngani shoma tondo ba ninga to tangi na bango ba mascotte ba zebela ba poto et ton prof a tuni bongo mayata ba bise mayata pas suite à regretaki donc na tangi bongo na pas siti na ke université na IEC mais malheureusement na 4e classe na IEC parce que mbongo na zaki na opona futa ba frais te na ngino somela ko caméra pour tourner théâtre le bon samaritain donc depuis wana classe pe katana na salle fo na zonga na soir et simbate donc vina ngele ki bongo et après et na 1995 na yambi Christ Seigneur Sauveur na se ya pasi na zanga mbongo futa na classe babengana nga na classe na une église soit les bons samaritains na koti on peut azoter ya azai passer mon azoter ya et le banzambe simbenga na pusani na yambi Christ nze mona rappela baptiste na zali na de côté ya we kolo sunganga ye nze mona salanga pasi na zo banana muto sunganga te Seigneur na eka pa na yo de na 1995 na yambi Christ na 2001 na 2095 na yambi Christ 3 ans après donc c'est-à-dire na 1998 nzamba epesanga inspiration ya osala groupe à théâtre les bons samaritains na solo na père spirituel na biso za assemblée de décadés na assemblée de théâtre ezaki sous département éducation chrétienne mais biso lokwa batata bazaki trop ba bi théâtre l'église à distraction na si tata na si père spirituel na bi Seigneur Alexinga na butu na sa théâtre l'église pour l'évangélisation donc bref ba telemela kiango mais père na révérend Dokuta Miguel ici et na ngaki mingi papa wana azali na chaise roulante fanda azana problème na lokolo andimaki d'après singa nzela na banda théâtre na 2001 3 ans après
des trois espaces d'antenne et c'est là où Kende n'a pas qui est là il y a carrière dans la théâtre. Si tu kota na to zonga to zonga mo kesima na parcours no penzo betiza et pe participer que ba te vele ba kokamwa ba vele pe ko déranger ba to ba so ba yebi yo na so ba yebi yo te e o kam ça pe ba to zonga no ke parce que bi o te ki ba chasser la réalité ni okuta na ngo penza na ba âge on a yo moins que 12 ans parce que ko ta grand marché déjà na yebi te ba traiter na ba façon ni to ba biso bi ke ba ne be ba le kana nzela o ba to mona be ngo ba shege te bi te yo vraiment na yebi ke beti la biso parce que da mono le ki ngo pe mbango li solango ezala ki yo penza ndeni ba temps peut-être très za ki yo divia passer vraiment o yo okuta na ngo na bo mwana na yo merci ya ke vino moninga lo ba lo moko n'a pas mbolanza mais Alexandre Nanzela c'est vrai que son a zongi et ça la passe donc passe peut-être je vous dis et on a mon nyonso ya vanité nyonso eza vanité donc nyonso eza pamba vie eza ngwelo te donc vie eza ngo elo te papa merci vie eza elo te mon frère donc vie namona eza ki école ya humilité donc nzambe alingi atalisa ngai peut-être lokola ayebaki peut-être akosanga grâce na vie nazala ata mwa mutu na vie nayebaki bato bana se babanyama te do bato mon frère nga azwa bahumiliation ya ndenge nyonso naotoloba tout à l'heure na âge ya 12 ans ozwa transport ya Sotras bis na suka ya bis ya Sotras ezalaki na espace ya monene bamikolo ya kala bayebi bando tiango bandunda bamama sekoma parce que Secomaf eza entreprise ya agriculture donc bamama bando sala babilanga na Secomaf bando teka na zikida et bando tia babifunda ndunda na nsima na âge wana ata na koti muta liboso na bis nakofanda na kiti te po bamikolo batelema donc je préférais plus nafanda na telema na nsima alors humiliation ezali makasi d'abord na niveau bis kana otoloba yango yo mwana moke kotanga te bana moke ero baza na classe yo boye donc expliquer passe na nga epai ya bato te et so nazokende wana parce que nazali na susi ya classe so ezalaki lelo moto akozala pe cheke bien que famille ezalaki famille ya bien mais papa s'est retrouvé incapable nazangu natana papa zalaki kaka na papa aza na bomoi ezosende ye moko papa ouais comme la moi bana ville comment qui passe ezalaki makasi parce que mon père me disait na pesa okomba ba serviteur de demi balé papa na azalaki lecteur ya bible alobi Jean naeba makambo tata na yebisa ngai tant na yeba nzambe na comprendre mon père me parlait des choses de la parole de Dieu donc non expliquer peut-être ndeto kende nazo ba humiliation ya ba sorti nyonso na suka na oteka na zandu te so ezandu sachet teka mate au bimo côté ville commerce na eba Rwakading na eba commerce na âge à 12-13 ans na rond-point King Mazière je me rappelle Sozana Bokassa croisement Bokassa Rwakading et croisement Bokassa commerce ba pharmacie za ki mi magasin mo izana kweba mikolo ba yebi Nogera le magasin mo Nogera ba to kala la ville ba oyeba mo Nogera ezaki na coin de croisement Bokassa commerce na coin ezaki wana na ngam koto ezaki ba pharmacie ba dépôt pharmaceutique et maintenant hôtel Mille Bosso magasin so mta sobi ba kisi na ye oko présenter ba sachet net ba market au market to no simba ona maboko boye ba sachet ezana maboko au latsango na maboko donc au préfongoli au présenter mutu maintenant bima m soit fingio donc imbécile ngana somba sachet ilongwa rond-point Kin Mazière bande wakalaka bayebi en face à Kin Mazière na coin na ngoso oza na face à Kin Mazière ozo elingo virer ozonga okende tibanga mbona boy na coin ezaki na pâtisserie mo ezaki wana de façon tambule teka mito na pâtisserie wana muso someli panaye ba couper na machine ezaki wana ba tirer na saso bima tamsusu 4 pain coupé au présenter sachet muso pour mon sombi ya malamu pe ba laki mona par exemple a resomba sachet
a 1000 francs par exemple attends après sur la mission 1200 à pas molio mais ba musu baza ipe ko finga le finga et quand même mamoko zone a joué ligne 17 na tongo na examen na teki 11h 10h 11h na kati na zongi na sokoli na ke classe na zana mauvais souvenir moko donc on a une difficulté au somba pantola ici na droite ya tombola j'avais un ami azaki fils unique école monza Alexandre ya passe fils unique ya maman na ye siko maman ana mbongo maman sombela ke chaque année deux pantalons uniformes ya ba terre penza siko tellement na kokango te mena envia en fait na sepela na pantalon uniforme ya tisi penza na sololi na ye alobina problème te na rentrée scolaire no tekelo moko atekelinga pantalon moko oya tangelaki année oya sika moya bujango ezate ba négliger oya année passée azumi balé ya neo atekelinga moko ezaki pantalon moko na lata na classe et on a lata na ndako un jour to sa bentero na bifo na tanga na linga classe na kiti na quartier 9 biso za na 13 en face na biso quartier 9 avenue moi ezaka tout le komati na boulevard Lumumba ti na seruma feza ba ezaki ba cocotier na ba cocotier ba on rit des cocotiers bato atanga tondo tanga mi kuna pozaki calme ba jardiner kaka na otanga na hotel classe na tongo to bimi midi na zongi siko na bité na lekana na kikutanga na leki na uniforme na otanga po intero lobby sous na tongo tellement na kina ndao na côté local ate ma mère pleurait haute classe et local les ate na tangi na oka vertige très abattu na sapuya na nzete mo asaf donc très abattu na fani na fait na sapuya na nzete asaf on est na sapuya ki na nzete fatigué na pe ma vertige si la pour na continuer au tanga pour nous aller les vaquer ton a telemi doit coller nzete avocat et puis na pantalon so tu as des moko so ko introduit chemise to kota classe t luindo la zaki très azaki na district donc azaki penda très catégorique na ota écoute ko pesa témoignage ba mikolo mo le kana église ba tu pe ba yebisa arati na église na pambola e za masunganga na pambola e na solana na kabeli na pambola e et comment passe na komi na ndako na bi après longwa moi bo mwana wana ti na chango pétrole col na che pétrole et détruire environnement na nyos pour mes aïtés na aucune classe bon mais na ba camarade na classe ou classe ba msusu bazana bande ona poto baza bande ona poto au sentiment et classe pantalon penda tisa satin kecha kitoko donc chemise uniforme penda ya lin mais c'est moi monter mes amis parce que dans ma personne esprit convié c'est ça na bando me contacter quand on a zaki na voilà aujourd'hui autre ando mon appelle pas le nzambe na sangolo na pesa biso na sangolo voilà donc c'est un peu ça parcours nanga na bi penza passe ya Kevin yango bano me omoni na yena bomba yebi na linga te mutu pepe na souffrir donc na linga te pona yebi nzala biso arriva mama ki so mafufu ma machine ezaleka mibale na njili bana njili baola nanga bayebi machine à 7 ezana boulevard loin mana machine olobe machine à kisimbi deux machines siko batu bando leka minjili mo machine makasi ya mwana siko o miso eniki saka ba fois mike o ba fois mbele mama ndeta so ba saka fufu katikata sac ezaleka wa mama so azele mso loin machine à 18h siko fa ya 18h mama tout a pondu temps mususu biso to lia ya kosokola miso ba la musi bino osokoli miso ozolia tant souper le bourg leki na mabele pour faire na mabele ozolia dona ebi pasi papa na ebi penza vie à souffrance et on so moninga na nzala no supporter te pona yebi eloko oyoka et on kenza ba pesa ma ba kamora na koma amia ba orphelin ba veuve ce qui manque zona za ngona partage na ba. Voilà. On a famille qui peut être oncle, noko, maman les carreaux et débino, bon les la pépa na tout le monde nous prend charge ça la guité. Ngati na komi na maman ba congété. Biso papa biso bande oni bando yo la pana biso.
pour bakuta na papa Shauti Musala papa ça ba frère académique papa ça bambonga ba minerval bambonga besoin papa na biso azaki leader parce que même bande ko naï o ba utamboka ba yaki chasa pour na papa na biso mtabenga bande ko ne papa na biso azaki agiste formé et pas ba belge na mission Juma ozomona do musala ne esepelisa ba mindele ba forma do esepelisa ba et na sapa si on a tendance à zaki omona so azobunda na débris santé patam so mona yena baguette so basulila na yeba on a bomwa ezaki na ba paquet moko milai et bouchon nge bando kota boye na bande ko ke teka moi papa so pesinga la miso mona miso 10 baguettes apam na ke teka na quartier 7 na ndo pa tata moko azale pemena mama mwabi a diagonal do pa ngotile na mona yebi ok o teki tam so mbongo wane ko sunga la miso pebolia série moko bato 13 ba yebi ba ya to kana ba papa ba yebi papa na biso comité na niveau sombi kicker bato abeta pa na biso mbongo kicker ngotoliaka kicker na yebo beta kicker fort parce que biso tolé na kicker na lopam donc on dirait matériel moko qui permet de vivre donc ça dit il au moins mi keka po besoin ata fufu na poko ata mususu taka kicker. Voilà, ils ont vu vraiment avec émission au surtout ba maman ba ko partager en rebelle au ba hôtel psycho na chaîne biso ya Congo Liziba TV to beta vraiment histoire ya pasteur na de la foi pas sur la na biso et ça la vraiment pas si histoire mutu ye monde mutaye ba kango ta lelo to ye ba ki to découvrir ka ana kati ya émission na biso kati merci vraiment du sous na LK Lionel et Kambi Nef à Paris aussi à son ami Campo na Pesibino tout aussi à beaucoup tapongo bato tout bolingaka kovana na garde nord wana tokuta na mingi pas beaucoup tapongo wana staff moko ya bien ezalara bien et ça les mois passé ça choc makasi histoire na yo parce que tout le monde a lelo bana belebe ba ko tambola banzela biso beto risque alors moi pour le bapé maloba mais par rapport à témoignage na yo peut-être comme ko banga ta ko lobela bana ngosoma parce que via mutu nzambele mutaye barato ye moko mutu vraiment aye baka vraiment histoire na éviter na ndenge pe l'autre au coli boza lelo siko tango mo mona bano ba ko tambola kala banzela wana sala ko ndenge nini naloba na mutema na ngaluka no ko sunga bango nyonso tuté mingi na rappela ka bato so nda machana mutema na rappela na biomoni bano so e bientôt finga mais ko finga no te peut-être so occasion atoza na voiture ta makotuna e peut-être so expliquer oyo va passer je me souto que les prières na ngomba na makolo to komi quelque part na moni mwana mwa mukie azana défaut na loboka memi sani ya ndunda je ne sais pas si vous avez na bango toke makolo po prière ta musuma ko na ngomba Getsemane kuna toke biso nyonso groupe toke na bengi na tune ndundo combien na sombia nyonso na isi ba mama tondoke na wa prière ba mama nga ba bozo na bino ba na isi mwana na zonga kasi na tune na tindo te abi mama bonani o toteka go to futa classe na somba nyonso na ebike na ko longa passionné lobia oteka lisusu mais na motemo le binzambe on to l'exana banzelo soko sape bano grâce lobi pe so miso o misongeli na monte bazala bato et puis il y a Kevin c'est ça que j'ai compris tant nzambe ayo sala kombo na moi moké référence na monde entier ko bana awa ti partout na ba place na komate na ekoloba ngamona lobi nzamba linga na yeba passe pour aiba qui opesa un message à foi pour nous fortifier battu que moi mon frère ma soeur papa maman il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent il y a un moment ni Job azolo ba l'arbre a de l'espérance nzete za nelika so ba katiango pendant que no ba pikoli misisate et ko bota donc na zo leso moko na vie papa on a le ba ko humilier mututé le loba ya msuna quartier na biso bazaka danger ta biso to kola mais le comment yo memia na mutuka akoma luko na ndaku akoma luko na église pour sunga be bazala ki ba grand temps biso tozo kola et on a vie to tcha ba semence na ba vie ba tabola ya Kevin ko pesa mutu mo lelo $10 oyebi ke yo ko mona mo peut-être bon OK
ata 1000 francs oyo mais soki aza na difficulté 1000 francs nono yo obosa nango mais ye etikala histoire na vine mobimba jo mosusu nandokende classe nazangaki 1000 francs mpona bakisa na minerval mais nakutana ye na Kevin frère moko lekechu asunga mais yo obosana lelo nakoma kutana na bato alobi frère na Kasangulu nakutana na mwana mwasi munene tala mulai na alliance alobi bonjour pasteur de la foi alobi bonjour maman alobi ozo ebanga na habita bien c'est impossible oyebanga alobi oyaka na ba 2000 et quelques na Kasangulu na église à peine de vie oya kopesa ba orphelin biloko j'étais parmi ba orphelin na zwaka robe moko et pas na ndofana pa mama leki na basalanga bo robe wana ngona ya jean yango zaki lamba na ndeko bimela ko kende église mais lelo nza masalanga grâce na bisi yaya kanisa pe ba orphelin suna baninga bana passe donc on a pesa bilamba na loi à l'époque 207 na loi toute la journée na groupe les bons samaritains bananga bosse tout ça ici bilamba biloko tout toke Kasangulu tout ça toute la journée kuna to kabula bilamba mais epambola bato nga na bossa na ngaki mutu mwako obima boy mais donc frère tout ça la bolam mutu a souffrir lelo peut-être le lobby aux la grand to yebana auto monana mais to yebana auto za lobité yango bible et dabiso dans Hébreux chapitre 14 Hébreux chapitre 12 verset 14 Nzamba dit rechercher la paix avec tous et la sanctification. Il y a qui vient surtout la sanctification, tu as Christ, tout la saint oui, mais ça ça bien tena batu. Oebite nani akosungolobi et c'est quand nini yoko suka pour muninga msusa banda. Pour y akwa ko porter main forte sérieux à soulever yo tango yo za tomber. Donc principe ya vie na teyama na sunga batu. On a bien passé. Voilà, merci. Tu racontes toujours histoire. Na biso, tu racontes toujours maso na biso, un pasteur de la foi. Merci na bato tout au bolinara Kevin Pandale que tu bolinara émission na biso kati déjà ce 26 mars oyo l'artiste héritier watana beroza déjà na Angola wana bato tout na kati ya Luanda na bozale belé Titi aussi Rama Kanene bato tout bolinara biso tozala wana le 26 déjà tozana kati ya Luanda bato tout toziyamba le que tu na bino ndepe bosa bozo komelanga lingo na ngazaka oza wana Belinda Black déjà le 26 au tozana kati ya Luanda parce que la fois tu compter toujours ma solo après ko suka likambo na 2001 proposé pasteur 2 oui na 2 na 1998 na Ami Christ oui na 2001 ndé na ko sala groupe les bons 2002 en 1998 ndé na sala groupe les bons samaritains à l'après 3 ans en 2001 ndé tozwa espace d'antenne autozati lelo oyo carrière ero banda mbala moko na groupe moko to kenda ki gauche droite nga pena théâtre nzambe mtakutana nga na butu na lala na lota ndoto pena le Seigneur me disait par une voix audible na sa ndoto na yoka nito kende ko sala groupe théâtre na sala théâtre ni école ni place songo do na yebi théâtre te et ya mwana nzamba kanza mingi ya vika mundweri na papa sans souci et président Lombe aussi ba sunga biso mingi taona bani théâtre na ndo contacter Mundweri tozaine na njili na bi ya Roger Tala boye ayamanga bien pesa ngapi batoli donc et puis ko tala bango na TV ndé na bandonga na leka na groupe mutu na zate on a président groupe wa format na leka pa na été donc tant seigneur a ipsika na ki na église na ba prière matinale de to banda na bande ko ka ndé sorti ko ta groupe ngamo leader na ndo pesa do na public na yebi na ngate ba pesa doté ndé bato ba yebe mo théâtre fa ba yaki ndé ba pesa ba remarque allez na jupe mo ayele puis ko tala tala ba mikolo. Nani peut-être vous avez été un peu formé pasteur de la foi. Mutu pena a formé qui n'a boé penza zate mais ba conseil na ba encadrement mususu à la volée ndé ça papa il a fait Mundweri sans souci et puis président Lomé parce que 3 groupes wana on a bando tala mingi nando linga bango mi parce que théâtre na bango zaki classe surtout théâtre ya Elombe sans souci ezaki trop classe et ya vu que ce qu'on a début nando jouer le quoi moi lolendo blo ngule sa bongo yonse ko nandé ko zapena ye pona ko imiter tant ce yo mission nzamba tindaki ye moko na comprendre pété du coup pasteur et buki ba rolo na bandaki nango allez pasteur na ndenge pe na église mkomo na teya mama na biso mo vero azana France azaki mo département de femmes tana teya tellement ezaka culte mo ya poko na to bani teya ba culte sa dimanche te ba grand culte te
ezaki lokola convention ya jeune génération montante ngata na oteya moto ya liboso motu oya mokolo pasteur toka oteya simanga yesu ko azalaki badoyen na biso so yo obebisi oya koya doyen acouvrir yo et le Seigneur a fait grâce on a teya sur la foi et bouge église bato batelema maman na soza na suka ganga dès la foi balongolanga na cher ko longola do bato balite na kido balongolanga na cher do mate kata na balboso na mona motebe ko longola na cher et depuis ce jour là bato comme de la foi na théâtre pe na comme pasteur de la foi de moi kenda par rapport à message à foi nzamba pesa depuis au sali continuer à ma carrière na yo si na sali continuer ta carrière donc depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui dans un théâtre et puis antenne to kota donc na kota na chaîne moko na zala depuis 2001 till le 2022 donc antenne na 21 ans théâtre sunganga et théâtre de salanga na kutana na fait Serge Mukunase qui fut le grand réalisateur ya ba théâtre depuis longtemps antenne till le réalisateur théâtre antenne à la soute donc on a fait 3 ans à former en réalisation na école montage pas divite à walu sala antenne na école réalisation na école montage na école prise de vie donc antenne et soutenir na makasi et ndeto ya ko banda télévision Sentinelle na sali 3 ans na Bethel na télévision Sentinelle na loin na ke Mirador chef caméraman 4 ans et puis ndé na commencé à faire na sala ki moi structure na ya vidéo bato ya oye toke tourner ba théâtre na sala ba tournage ba théâtre pour na luka vie donc les que tu peux no yeboye obi pasteur à l'époque na posa na yepe na matériel ngamo na prise de vie ngamo na réalisation na groupe na na groupe les bons Martin na monter parce qu'antenne na l'opération matériel à l'époque donc ngamo na tournaka ngamo na montaka na format pe bana msubaza aba bon caméraman parce que au tourner théâtre ya logo émission ça faut penza ba raccord kuyeba donc fité ba sodax tout et tout bablo net bon voilà donc na école moi misale belé na vie si obi 21 ans déjà de carrière tant au théâtre ça mama yo avez bateau tout là no mingi surtout moni mo grand-mère na ngapé manaki mais on talo dimanche ba 16h oui dimanche na tongo na 7h rediffusion tout ça talo trop penza na ba prière trop to nyo vraiment ça ba tout ça na ça ba 7 ans antenne na le kaka na midi et puis midi au groupe muso eko kota ba moncha bino na alternance o leki lundi le lobo lega tout lundi moko après kuna et puis so boko bina télé vacances ba kati bino bo lega te ba sali programme à télé vacances donc boye ya boye na télé kutaka ba difficulté ya osala na tena zo ba humiliation même na théâtre wana lelo batu ba humilier même na tena lelo ba na pene lote ba ne lote papa on ne manque pas de détour luka kimia na batu na te ya batu voilà biso zaki monter yo kelio mawabi a monter yo assisi ba programme antenne divita lusala na monter yo akangi bureau mais mutu mwa ya ebeta poza mukoza ebeta sorter mais ya yepete matériel chef à l'époque pezaki ba monsieur Igal ba monsieur Paul ya ba belge ba juif yo no congolais monyo wala muninga no congolais ngana kita ba venir du livre anole avenir du livre était na simakuna ya galerie présidentielle côté Monique elle a antenne zaki wana na bimana banzela wana ba mai na misu na olela na loba maloba nzela na ba venir du livre wana nyonso ndenge mo utawanga ta wana croisement wanga ta venir antenne za na coin na bimana na olela po chef mozo Emilio au théâtre en église mais pour na théâtre mais vous avez dit de ne plus monter ici hein allez sortez mais l'autre okutana na ba vie c'est ça au mati pena na cassette imatique au check cravate montage au silisango 10 heures aux 207 na Sainte Thérèse na cravate no na veste mbango zo matangomba kokolo na binza parce qu'il faut tika diffusion fait salama na ipeni kuna okomi peno toka yo motam so leka na kati ba ipeni na kati ipeni okati na banzete ona na leki na ba o mati okoma boye chef Denis Malusa nzamba pambole alobi pasteur ba chebi note na programme cassette imatique za la poa papa sko kita na papa l'automata bangomba kokolo wana na ipeni bande ba ebi wana ngomba mbangu pendo melipe moko motambola lisusu kapo na musala théâtre voilà donc tout ça liboué même na musala théâtre donc ngana teka ba chemise ndako ngai kufa nzala poko luka mbongo okene ofuta monteur à l'époque oyebi ko monter to oyebi ko filmer te donc na teka na elamba kola to teki classe 4 na zombo na so ma caméra na matete to kena na mwana na butu
to ina na yena butu na matene que ma mini DV à Panasonic ya cassette à l'époque bon on a futa freine si on a continué université na 4 classe na IEC pour la caméra et quota pour l'évangélisation. On a un parcours mon frère. C'est ça. Voilà, parcours pour moi et ça m'a cassé. Parce que dans le monde de théâtre on tombe au bandit, est-ce que peut-être qu'il y a à part ba groupe lobby ba combat ba vieux tangi wana. Et bien partir muso ba considérer que bien peut bazaki ba on a bien peut parce que c'est un groupe évangéliste les alaki ba groupe les réveils non évangéliste un groupe Sinar qui voilà surtout biso pena Sinar un évangéliste évangéliste est-ce que ba mona ka bino pe bato na tango to considération to ba ko mona bino pe ba ko cha bino ka to bien de boko cha bango ka po baza ba ancien en fait biso de to ngono cha bango ka parce que baza ba doyen na encourager bango baza ki modèle pour na biso président Devos papa Gabi bango nyonso ba papa Godé na ndeko na biso musala nzambe papa Kiro nzamba kanzaye na misala na ye et puis président Caleb bienvenue tout keba na bandeko na wana alors bazaki école pour na biso parce que biso to écoute évangéliste na groupe Sinark ba théâtre chrétien parce que pour bimisa mutu fozala et puis nous profiter de l'émission pour nous le que bandeko nyonso na domaine nyonso totika ata na temps na eba kombe komo tombo mama muke nzama kombo bimisanga po ndeko na Caleb nde tozwa tant tozwa ni banzonzi ngana ye tozwa mo tant to seka tout et tout a féliciter ngai tout et encourageant mais bandeko Gabi tozwa pena mo batante na bandeko Devos parce que bazali kolomin quoi ndeko Caleb le roi yaki wana nde komeko za mo muke na ye na banzonzi na me rappela mukolo moko ezaki concert na yo mama Chantal aza siko je crois na poto ando ça na TVS1 ezaki anniversaire émission na ye papa nzama tumo tombola makombo mais vie ezate donc comme ezo ke ne mwana elote mspe monga taxi kokate vie pe ya na kende émission na no benga ba relation obenga mutuka na koli penza tellement na ibi na passe na message na nga normal donc on doit se contacter kaka na on me contacter na onana et même matanga ba artiste mona tamususu tozana ndeko mo tonto Eric Mbala mami mwa mia abandolo ba mingi mona lobi pasteur soza na poussa mutuka ya kozwa zena ba jeep na paraître non na être kaka mieux vaut d'être que wa paraître zo mona lokozo wa paraître grand nous en na grand na domaine alors na tikaka na oyeba to ye anniversaire na TVS1 na ngambo koto papa Sola direction à morgue tato silisi ngasiko na bimi na ngava po na muta makolo na telemi na re na ngambo papa Sola na Willeri na moni à l'époque de Devos atamula na amer je vois amer te blomo ka moni ba FG à l'époque de Devos paliki de okale paliki parti msuba zena bakar baliki na ndo isanzam seigneur na sai londenge nini ata moi déplacement na sailo ndenge nini buba ndeko ngo pesa basalela ndenge nini basalela ndenge nini ika ba kombino ka ndo ya kana ngwa kombi kaka hermone sanset ozwi lo mo abongo donc telemi na Victoire Karebo weleli hermo be mutu wele na mutu mwana mosi mo wele mso wele na mutu ka kata mutu pasteur de la foi mama limbisa ngai parce que au salon on a côté wele mutu voilà donc parcours de pendeza moi moulay mingi parcours beza moulay za ba mingi natani pesa na kati ya monde au passage de la femme on que c'est bon na vraiment combo siko préciser na moment ni ezaki na moment parce que le producteur ya liboso oyo asala gena zo pas ezaki papa Rémi Kilola oui soka zo kazola ndabiso nzama pambola ye ya za na Suisse papa Rémi Kilola asala biso film mon la groupe Les Bons Samaritains ndenge ba wenge panzanaki asala zo pièce moko église to wenge musique donc église comme panzana lokwa wenge musique et bimaki à l'époque avec VHS et ça qui m'a impact vraiment nzama pambola papa Rémi Kilola nazaka très reconnaissant un homme au bato ngomone dire mais ngai na yekola mutu azaki dire na musala na ye ngasiko na yekola ka nazaki aimé pa na ye et puis c'est vraiment un grand frère papa Rémi Kilola merci na ye na jouer pe ba film ba tumisu na jouer ba producteur ebele nzabe pa kanisa bango no ko citer ba komona ba onyo stoté na bandeko papa Guy Pablito misala na landa bazaki belé et après papa Rémi Kilola
moto ya kosala ke na senti aussi que na komi pe artiste ezaki Major Bisadidi. Major Bisadidi c'est mon grand frère à quartier. Papa Kevin, tant eza nzambe, eza force te na vie ba force ate. Ba petit frère na ye, ba Mimi, ba ya Benz, mais yo liya na yo azana ba Caleb kuna yo ko kende te nzonde de sala ba tout bien tout et tout. Zo numéro na benga Major Bisadidi parce que Major Bisadidi yana biso to lobi ya Simon. Biso to mia ba carton miliki parce que c'est encourageux. Azana na moi ba ligablo na ye, ayimne ba luka bina mbonga ye baka. So to suma miliki na ye. Kuti bino beta bale boya bo mibele manza na miliki na mutu karto ba miliki na benga mukolo mususu alors oui Major Bisadidi oui ya boni ya izana ngabi Jean Paul wa pour Major pas na moi brutal boy bina zo ebate o mona ngamba bina zo comprendre Jean Paul ngote jour zo to yeka boy na koka vie ba kuise tunatika na ngai mukolo mona fandi ba okata ngasuki na ndako na moni telefone sonné. Papa Alain Kaka, papa le mabanza abengai. Parce que bon ninga bien ozana quartier ni ngabite naza mona 13 mais na ofutela na 9. Alors oui OK akati. Zoka Major moi si na esquaza na lobaza camarade nanga ser moto kana ba banga pe na ibati ba isanga za moi si ne boy. Moi si ne zo chaka pression nini ozo Jean Paul te. Poto kolina ba. Ozo Jean Paul te nini. Amone pression le kaji trop. Na bato ba iba groupe le boss amate ba yenda poto ba mo sengenga. Et du coup na mon téléphone sonné Major Bisadidi do numéro na za na onka. Na yambe. Na za mposa na auto ko kuta na lobby na leru. Ay problème te. Na keko kuta ye na ndeko Ali. Nzamba mona ye autobela mwa mukiba AVC wana sanyasa le grâce ba okoma pièce bazo koma Major Epsinga lobi osala banzonzi mais nzonzi nga sikande yango bandisco makasi alobi pièce eza tribunal malobeza na nzemo to sala mo pièce OK tribunal nzemo frère Patrice yango na générique na ngado na maloba nyonso eza na kati to si ba akomi film na ye na alesi to mo zonga pa na ye na nino na ye na flat na ye na nzela bina ngana silika nga so ndo baby si na silika meza la pona musala no ezala bien boye mais tant ce qu'on a eu tournage on tournait pas maman boka tant on tournait pas maman boka na sala ba tableau na nyonso sans correction. Major était très content tant film on a kay bimi tribunal je crois bando Holando oza monto ene na niveau ya libanda ba Holanda chaîne na yo. Et ça là impact mon impossible. Après on a bayo ça là ekimelo impact ya osaranate et ya makasi ya école kana ba film tout ça là pas Major ezaki pasteur patron patron maintenant on voyage na quel Luanda na je crois 2013 je crois son abo sanité na kenangola faut mona impact ya ba tek église. Donc au sentir qu'il y a moulé ya mbio batu balingio donc c'est là où ezalaki ko tomba mananga par la grâce de Dieu batu nyos azalo kwa pasteur atelo kwa pasteur bonita zaika pasteur batu so bane et après pour éviter son précédé yo après era tout ça quand église tant ekoki na 2016 nous avons appelé Diana à l'église. Après 21 ans, pas de temps dans molimo. 21 ans. Si tu as bien le pasteur de la fond sociale, tu as bien le pasteur. Frère dans l'église. Étant en 2009, je consacré Bisso, je consacré en tant qu'évangéliste. Donc pasteur dans la fonction. Pour moi, mon évangéliste c'est à 9 pasteur. Et ça dans les 5 ministères. Donc on a pasteur, il y a fonction pour nous Petro abrébia bato Seigneur. Mais on a évangéliste et il y a ministère consacré en 2009 comme étant évangéliste. Est-ce que tu as balise au CFC, mon copé salaki que l'église CFC et Fonga Makasi, et ça bateau, ça pasteur, et dans l'église pour na ban église premier culte, ba yoko tikanga. Tant au bani deuxième culte, l'église bani da plein. Troisième culte ba tuna libanda. Ba ngo bazaona, ba ngo luka ba tante. Dona kenande wana. Dona luwa Adam. Adam botamana mandefu ba mo. Mukope Eva yaka déjà la position aux azim. Ils ont souhaité faut baser là alongana na âge ya bamumwana azana na adolescente. Eza ba tumso ba na makamba mo nzamba préparer tango bimisa kamba. Na batango so ape banzozi ma bitumba peza ki na monde ara intervenu parce que pas major abeza ki wa nzungu
le roi lika moko kuna est-ce que peut passer de la fois que tu as la réalité moko kuna peut-être mutumo potali be alinga peut-être le problème bazala pe. Bon, ce qui est vrai, dans une grâce moko ton na théâtre na tant que musala nzambe. Si. Donc na ba discipline nanga. Si OK. So na yena fandi awa na kuti bande on a pesimbote les solo est normal to solo en général on a monnaie normal te na kota moté. Nazaki mo na me rappela un jour tout un tournage moi nzonzi na Kitambo. Ya modéo nzamba pambola ya modé tango koti. Alors, tournage sur Kaka, parce que Jean-Paul Azali, au moins, qui m'a tenu sur comme logique. Donc, quelque part, et comme elle a étouffé, on est sur le fan du boy. On a fan à te prendre comment à comment vous sentez à gêner. Au bimino de mon libanda, au fan de libanda, quand tu es bas à libre. So tourne va bien. So tourne va bien, on a qu'à tourner, si dit. On a le place, on a échangé. Na tika na singlete na miso batu banda cette époque so tuni ta major bisadi ta papa René Kilola. Na tika na singlete. Donc ngai on s'est changé l'artiste n'a pas de sexe te ngana bon ça matin ba ana sexe et ya ngo ndenge na biso za ngoli sumte opa mona ezana na sexe te za ngo ndenge na ye eza comité menga na ndolo ba na groupe le bon ça matin même ligne séparatrice ya saint et ko mona na so to tourner coupé na mwer mona bendi openda libaya na auto lamba na bendi pena na zo s'il vous plaît na bongisi pour ligne séparatrice ya saint et ko mona te pas mona mwasi. Ndeti na kati ya groupe ya les bons samaritains bakitera ni oyo kwesaki to mamuni oyo kwesaka na kati ya groupe oyo kosema oyo kosalimate zaki ndeti biloko nini ya liboso poza la chrétien né de nouveau oyamba Christ Seigneur et Sauveur wana obligatoire et puis groupe les bons samaritains bande banda ti lelo ya Kevin tout ça là recrutement des fois ba départ pesa rebelle te ba départ les appels rebelle biso penati lelo na koloba mwana biso ka héritier héritier ndé mutakendaka mais azonga pe aya tata sambela pona ye nzamba pambola ye mwana basipota mwana ndenge nyonso do mwana pena azwa tami nanga na vie héritier était à Kanda voilà donc mwana je crois ezaka ye ba que groupe le bon c'est maintenant longwe penda que ça groupe azalate ezaka ni na ngolite à Kanda départ mais te ezaka mwana sa kishwa na ye makambo na ye Jonathan message ne koza to revenir sango pe donc aza mwana asala kishwa na ye on quand mambo sala nanga yemo lubango nanga ko cadre te alors pas nanga ngamo za tout fait donc même vision bandela so tunaza mwana nanga vision bandela ite ya kaneza vision ya filmé na chaki ye série passer à lobby série frère pater sala ki nzembo ya passer patron die m'a montré na chaki sikoyo a joué rôle la faux pasteur aux andoki ta iso andoki ngam na bise so zelo no papola yo le to banana ndepe mwana amatana donc eza mutamtazana nzela na yeye donc so ezanza matizana lokola nazala tremper pona ye aya bonga sala nzela donc jusqu'au jour d'aza mwana abenga ka to solo ka to azonga pe officiellement ba mona l'église to sambela pona ye naza mutema fonga po aza mwana linga tellement mingi na linga ye mingi ayebi mo ba partir souffrance na nga mwana wana ayebi ba blom suna tambula na ye amona ne na kemba ya zala pembi na mona père au souffrir donc pa nga no nyoko ma ya azawa na zo mona donc ayebi mo mingi mwana ngawa mais ba départ salama penza te na groupe les bons samaritains ba tuna banana bango ti lelo bazaka ti lelo ba msuli lelo ba sala nzambe na kati église pa na osa musanza bazawa le pasteur de la femme monde nzimio ba te belé pe banzimio pe considération comme makasi pe comme na accrédité sur ya ko mata na niveau dernièrement ba comédie belé ba liwe ko sala me belé le ko ba message na yo ko zo ko kisama ba vision no ko bimisela mingi ba comédie ko kokisema na éviter tant yo ko pesa ba message wana bande ko no ba comédie ba yo kaka te pour nous dernièrement ba na église na église na yo ba comédie quelque bébé mingi pe ko ba kité mingi pe na ko tanga ba komote pour éviter kaka ba problème mais c'est bon on passer la famille bino soboya na kati église na c'est quoi ni aussi la te boya to pesa ke message moko boy ko bingi ba comédie tout ba ya na église tout na tuna ki ba wabi po aneni kaka poto ku fateka photo za ka na église na ye ça on a chaud mais na éviter kaka pour la polémique mais bile ba boya ki pe te bana raison bana raison papa parce que ngana kangaliwa te et ponga mo pe na kufa oui ba ope ba kufa na l'équipe on est loté ba ope ba l'équipe on est loté et ça va que bible lobby veiller et prier et puis prière est obligatoire c'est ça
prière est un consentement libre et conviction plus. Donc, même si nous avons une émission, vous êtes obligé de tout le monde. Ok, n'a été point non. Asa libre. Ce qui va porter l'église est fou maman. Est-ce que vous avez parlé quand balabala ou à l'église, va côté en église. Vous savez pas à l'équipe pour assembler la mais l'équipe pour aller les églises dans l'église mais assembler là. Vous savez pas l'équipe pour aller gagner au assembler là. Donc on n'est pas obligé de supporter l'église est fou mais nous sommes quand balabala on a pas côté dans quatre églises. T'es papa. Donc c'est pas important même bino botu na mandeko. Ya kité pour l'unité. So par exemple nzamba lobi na to sambela. To sambela te poto kamaliwa to sambela te poto sadni mais to sambela po nzamba batela biso so to kufa pe liwa ya bien to kufa te po muninga moko artiste akino kota nganga po boma muninga po bebi sa carrière na par exemple mutu bien na famille na yo bazo lukabo et puis ça ka obligé de faire sambela na passer de la fois te artiste baza ba pasteur na bango ba kokipe ko sambela na église na bango puis na ba pasteur na bango et puis tous les artistes et comédiens ne sont pas des chrétiens. Ne sont pas des chrétiens, nous la doctrine et il n'est pas obligé aussi à regarder dans l'église chrétienne. Donc on a besoin d'avoir libre parce que le salut est individuel, papa. Voilà. Dans le monde du théâtre, on se voit nous sur les calégas. Tu as bien on la spiritualité. Non, quand tu as bien ma camarade de Kevin pour ne pas quand on est ça qui on a vu mon frère son noya pas nayo parce que otungisinga mingi na respect na ngona ndena lingla yo naza obligé faut na tika. Oyebi tina yeboye na kati makambo na sala na district Angel Bache responsable commandant ya Changu Mobimba na district ya Changu s'il vous plaît. Donc il fallait na banda kuna na EU million fois présenter lelo baza na terrasse Sainte Thérèse. Donc ba policier nyonso ya Changu baza kuna tala ya Changu il faut ngana terre. Mais le le PC retard nazo tambola na l'heure pour nzambe pas nzamba temps nde na supplier bango na lobi na rendez-vous na mutu na obima mabe pour na changer moi. On a donc on a parce que na honorayo et on a boy et na loba a ils a interprété na ben surtout que nazara en face il y a ba papa ba maman ba yaya na bato yo bazana ba personnalité minene baza on azo kamba et on a mis na me réservoir mingi surtout pe pour na honorer bango et puis na battre la crédibilité pe combo Yesu Masiya à Nazareth. Donc là tu conclure que so prière eza eza obligatoire pour la bande nyonso et puis eza pour kangaliwa te eza ka poto mi batela nzamba bomba biso mais moto ko sala ngo pe na privé akosa ngo pe na église na ko sala ngo pe personnellement quoi ba requête personnelle aza libre ils sont pas tous obligés mais na kati ya monde art na biso mabe eza vraiment mabe eza partout ça c'est vrai même na kati ya art eza na ba compagnie pe ba kisi eza na ba kiti ya bureau ba bokla baninga ba AVC tina théâtre et surtout ce ko ya théâtre eza musala mo eza public eza public mutu tanga moni ba moni Kevin alinga bifo ba monanga c'est ça tamsu ane o Kevin asala na musala na sala on te mena eka siko na linga na zalo kwa Kevin na to peso exemple ngana tamboli na makolo mena moni ba kulutu na ngana musala ba papa Devos ba papa Caleb bazo tambola na mituka mena zela kitana je me rappelle à l'époque où le président Caleb a eu azaki na voiture moi muke ya rouge donc il faut autour dans ça pour à 8 ans na musala produire akinati ba Nigeria par exemple na ko témoignage de Caleb abundi na vie ngana bunda bongo te na mamwa théâtre ya bundi avant so bazui ngafona zelati tana ngai voilà donc yelo ka bongo so ekomi na domaine nyonso que muto kuti na compagnie muto kuti na théâtre tika so pe yonza masalo grâce parce que obligé quand muto ya liboso no fo yebeka bonga liboso no te yo poko bonga liboso na eme e ute pa ina nzambe so ekomi ya ko forcer na koma lokola yo na koma lokola wana ndeko tsa bonganga simisa bakisi pi vieza ba mukuse et après liwa li fait le pendeza la assurer pour na batondema. Voilà, merci pasteur de la foi vraiment zané na réputation à ma bête yazane pe ba témoignage ya bête parce que ti le groupe na ezo évoluer ka na bonzambe ka na ndenge surtout ba groupe musu o do benga ka ba groupe chrétien mais ba lokola ba tenga ma ro échanger invité message ni ro pesa ba groupe wana tant que pasteur pour éviter tout temps ba communauté pour éviter que ba problème azo éviter ka problème émission o ba groupe BT déjà déroutable ba président ba groupe ba ko la façon tout le monde a bon la banzela tout kuta bon bisika to yebaka te est-ce que chrétien na ba chaka pour na combo pour na ko gagner ba tout to éviter. Bon, en fait, quand on pousse na théâtre, on a kuta biloko na nzela. Tala groupe ngana ekoya ko ngatu ni bango ekoya c'est vrai. Ekoya. Vous assure. So ba koya.
siko biso oyo ko bino nanu te mais bokoya te ngatu siko nini bosala siko pour na biso to koya te. C'est ça le problème papa. Nini bosala pour biso to koya te. Te to tika biloko wana. Oui. To tika biloko wana ngana za clair na lobaka naza moi très compliqué na ndenge nanga. Oui. Président Devos bandeko Gabi bango nyonso wana. Bandeko Caleb bazaba ene na ngana musala. Si. Naza na beaucoup de respect pour naba. O batu bakoloba mutaza libre asala constat kamne ndenge ya moni. Et ne pensez pas que soy olobi o humilier bakulutu na nga wana po otombola nga nde na ozala content te. Le secours de l'homme n'est que vanité. Oko kumisa nga lelo po ko critiquer non nga po naza mutu amukili opoza mutu amukili. Mais o mutu eza soy to oloba badingo bakwe. Est-ce que poni to ko kanza bolamu te soke za vrai. Est-ce que basale lo te na mboko. Tous à la quand même reconnaissant pourquoi to ko kanga mutu lemsu na mabemo pendant que za na nefa malamu. Et là, c'est la passion. Moi, je suis le président Devos, le président Caleb, Ayebi, tout l'ami qu'on a président Caleb. Baza Baene, Namusala, Bazo mérité beaucoup de respect. Le reste est concerné. Oya A, B, et Talingati, Nabi Baza Baene, Tokuti Bango, Bisotoye. Or, groupe Sinai, parce que Nego Caleb a fait ça à groupe Sinai, groupe les boss Samateza Mukolo. Mais Nago Bima Bona public Sinai qui Bima Liboso. Et Naza obligé à honorer Bango. Naza honoré. Ata bandeko Marie, bandeko Marie-Hélène, bandeko Bela groupe Sinark, na bandeko groupe évangéliste. Surtout kuti abona na tournage, surtout ni bango, mingi na bana bango, respect mingi na baene, ba oba bayaya. Tala kutu bana na reconnaître bango, bango mo batata, le président Caleb, président Devos, so na reconnaître kutu bana na bango, bango batata, ba papa Godé nyonso, bango mo batata. Donc pour na ngai, elo na yekola éducation na zanango, eza kozala reconnaissant. Couper sa mukolo respect donc président Calais président Devos papa Godé papa Gabi baza bakulutu donc mériter pas nanga pasteur de la foi par respect et belé pour na art baba yaya voilà l'autre comme dans le monde ya YouTube tant que tout son autre que artiste et comédien dans le monde ya YouTube tout ba nini chaîne nini pesika nini peut-être pasteur de la foi c'est retrouver les sources na art naie na pour ça son sala naie. La chaîne aussi belé mais tout ça clair pour le bango clairement parce que batunyos bakoza na même niveau té normalement ça batunyos baza na première série bamsu deuxième bamsu trois tout et tout to travailler ba major bisadidi to travailler ba producteur ba papa de bina to lo ba awa bona YouTube na YouTube lelo tozomona bande ko na so azebele par exemple bande ko Karine bande ko Mimika bongo baza. Mais tout le monde a moi sommé par la grâce de Dieu na obenga ngo bande ko ba leki bandinga msuté tout ça na ndeko sila mais toi na ndeko belvi so mais bande ko pe msu bazé biele be bossa musala to kenda pe et tant on zamba convaincre de choses à tout qui mais bango toujours reconnaître que baza bande ko yo e bande ko dinana tout et tout président Caleb na ngoli bango baza papa pour groupe Simba pesa na ba YouTube bango baza ba mikolo na ngoli bana zuka bana bande wadina na base belé donc je suis na ko bossa otanga kombo so na bossa ni peut-être na bossa des places peut-être parce que la fois c'est retrouver les sources na art na YouTube les peut-être si la na belle vie mais pas bande je suis peut-être se retrouver mais bon bazali kolo ndolo ba ki réuni mais tant que temps siko ko jouer bi pas major bi sadid ce que total il na YouTube au moins que si la na belle vie oui maman si la na maman belle vie bango ba total la paix ba production ma ambiance tout ça la musala biso nyonso bien bango nyonso ça musala bien mais ba msu ba zapper likolo ba msu ba landi ba msu eza tenza masai la biso na tana famille oza ba leki oza pe na ba yaya tout ça bon voilà yo koza yo moté ya yo mopele kité tant msu pele ka ya oleka lelo za bango tout le pe koza mutu mususu donc maman si la na ndeko belle vie voilà nzambe ba sala bango grâce tozo encourager bango parce que production za la soupe naté na mboko na biso ma bande ko na basi surtout yo po boza producteur na yo ka pepe congolais na mikolo na pe magimki menazo na donc bino tous encourager bino parce que bino beaucoup ba producteur na biso tous en place tout ça sous et logo nzamba chaka na biso te logo musala so bino boyate ponga no ko produire théâtre te no ko na ngate no ko kate te no ko kate so ko kate na buna na kuter mo seulement 3 épisodes no kotika na la fois TV o munike o bina na ko commentaire mo tiki kutu bande ko batika ko continuer pour zo salomo passe tout le temps
Voilà, merci tout qui moi qui ko chiter na émission na biso numéro qui mo pasteur de la foi à lobby et comme problème té za la pe problème to non po ya za na ye moto penza ya problème té et lelo na kati ya monde entier lelo na mi ba bele ba comme considère vraiment pasteur de la foi. Est-ce que les appels n'avaient pas tout mis en l'air que numéro pasteur? Est-ce que ça a fait ma prière en ligne? Peut-être que moi je l'ai évité. Le programme n'est pas en pensa. Na profité que peut-être que nous sommes en abisso. Oui, donc c'est va. Bazala na yo, mais bazala bisso te. Parce que nous sommes dans une grâce particulière. Donc grâce na unga na moté. Donc bande ko bolanda Congolese ba TV au botumisi ndeko Kevin. So bolingi bolanda biso ba prière na biso ezalaka plus en direct. Donc so kotika na de la foi TV. Petika na YouTube de la foi TV, on s'abonner. Aux appels de Kevin, ou ebe pa na biso oyo kamateya. Donc de la foi TV. Petika de la foi TV deka oyebi de la foi TV au mona ba prédication et belé za wana pi ozo programme na biso ba direct ndeto sala ba culte na biso. C'est et tout le monde de la foi TV zo aider ba to mingi église plein mandé belé. Ah, c'est un atala ngo depuis ah d'accord. Nga la ndela bloro no pesa na tala ngo pesa. Peut-être que nous na yena église te na roya kaka. Vous avez déjà le bienvenu. Merci na la ndela ngo déjà félicitations d'abord. Éviter pour te dire nous pasteur Nico Batuni nga leke tu pasteur la foi yika vous. Vous avez peut-être mais en plein voter na sala 21 na tata nana. Yo moni parcours. Oui. Tout ça va s'entendre belete oyo. Nana banda otomwa mapa la grâce de tina obeta masolo papa Rémi nazala na papa Rémi baba Job Sadidi nazala na église mère donc nazala na grâce à Nzambe na osala succès mais nazala na samako ya tata na batu ba oya wa église à passer de la foi mon frère no Bogos Anderson ye moi si na ye maman Charlie aya alandanga na teva sepre na erona ba yebani na yepete ba yeba na église ba bala ni l'église donc abala mona ngai do yepe mona ba bala donc nego Charlie ya Charlie alandanga na TV alongwe beau marché aya église auto pesa na témoignage na kalate aye église ya pasteur de la foi na 13 akota alani kilisa mone pasteur de la foi te na liboso ni na sima nazaki pena na kombo bato luka église à pasteur de la foi donc après culte bato baye ko entourer baye na yamba bango mais na fanda na permanence église ezaki juste porte moza pene église ou bien na fani na suka na liboso na fanda te mais nazaki évangéliste na kati église à l'époque succès penza mais na tika na makola tata na bato musuka ebisanga bima na yo tala pa pasteur Denis Lesi bazai peka na ba succès boye bima succès kitaka bo aloba bilo moneta bande ngwana na yoka pe batu kende no succès si la ka fo sala déjà église na kenda te na zela ti tantango ekokaki na santa ekimia te na nzoto étant na sur na père spirituel na bi oui fuka mana sambeli ya zaina na Italie à l'époque na mama ba pese nzela na kende église na somto ya kotikanga na loi sale ngamoko na loi instrument ngamoko na zoya muke ya vina na tinda pa ya na ngayo dette de la foi en France famille za kuna donc ya sombela na matériel kuna ya bien et ya na banda église bongo avec mes propres moyens par la grâce de le PK kana obunda nango na lisungi ya na ngayo dette na bande comme sur drum kutu maman mo pesa mama Paul drum uti pota beta ona ndawa tinda na église et atilelo donc voilà balo bate obana brumba na mopo na mulili mutamona ngazate tano abo malio na ursi na désert mutamona ate tano bomi Goliath banzembo ebandi vaizali solo kwa David si non peut être comme pasteur de l'estoko tomo qui vite fait catholique comment on dit que pasteur objet to yebi musai na Nzambe lorsque on a ba réseaux sociaux ba délire ba blou azo sala convoquer en pétage éviter bon Nzambe zaeka katan ki au pasteur to a osanika ko éviter. Bon, réponse dans PC c'est là. Soit bande mususu ba comprendre ngate. Non le baba limbisa parce que mutu loba c'est l'éducation au azona na famille. C'est ça. Otuninga question musala Nzambe, c'est veut dire nous parler plus d'éducation chrétienne. Oui. Na famille penga na yekola ba finga te na yekola ba présenter mukolo lo boko te na famille. Donc église na kena na moins facilité pour les ba noter yanga suba finga te mais na yekola déjà na ndako. Donc la famille peut faciliter l'église aussi, même société neto zalara sur l'éducation de base ça. En fait papa Denis Lesi naso na kutene bonanzela na pese mbote ya respect ya musali na Nzambe ya mutazo mériter honneur
les balobi na Bible, un fils honore son père. Donc c'est un mot de respect. Dans le minginga parce que o eza yo ngana contredire yote. Pour eux dans le bezanga ils en ont pas important de roloba. Ngana osala ngotete yo osalate. Ngana pe na roloba nga selonga na selon éducation na école na assemblée de Dieu le quoi moi na KDC. Par la grâce de Dieu na lobika par la grâce de Dieu. Nous sommes par la grâce de Dieu une grande église. Il y a secteur à Cham. Par la grâce de Dieu. Ni par la force, ni par la puissance, mais ngolu kaka. Tout ça, l'église a liboso ya munene na Cham. Par la grâce de Dieu. Alors, na kogi pe ko sala comme ki lo ya minene liboso ba mikolo wana. Mais non, nga batangisa nga bongote. Ba te ya nga bongote na. Papa Denilesi makamba sala. Papa Denilesi ba evangeliste examine à Kibila, ba papa Sonic à Futa, ba papa Kankeze belé ngana na sali honte. Et on a pris référence dans le lobby. Tout ça par la grâce de une grande église, ou église à Yesu Masia Nazareth ngana mo. Mais makambo basala na mboko oyo. Oyo no sali. Ba stade tonda ba tomemana ba kiti. Nga kutu nazaka na ba terrain. So ina reconnaître pembe na bango wana te. Na ozange loka olia. Na lokola Eli. Ma yango ezobima na omela. Mais si on reconnaître ba doyer wanati na ozalukola muto passe parce que mukile etali sanga noir mais ngai Eli na otala pembe oso na zui pembe wana na ozwa lipa na ozwa musuni tongo pokwa ko ute pai na nzambe na nzela na ba papa yo eloko na Bible zoloba David na 1 Samuel chapitre 16 nga batu ba otunanga na sepeli nzama pambola yo batu ebele papa bino basala nzambe esko pona papa Denis pona prophète Denis les bolo banini nga nazali titi ozo talisa nga nzoko mais no bunga so na koti makamona no bunga na ko bunga wana nzoko bazaba nzoko bitumba banzoko matiti mtemona parce donc kolinga te ba bunda place yo matiti oza c'est ça. Donc le gars poser question j'ai profité pour bandeko belé même ya poto bando comment tout ça même ya papa David, dans 1 Samuel chapitre 16, dans verset 1er, nous avons besoin Samuel. Samuel, jusqu'à quand on est là pour Saoul, si na Bouakaye. A Bouaki Moutou, mais on a trône en Zam. Ozolan. Tant que David a eu besoin de dans 1 Samuel chapitre 17, a bomi Goliath. 1 Samuel chapitre 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26. Balanda ka Saoul, balanda ka David et pas Saoul. Talabilomi balé Salama. Dans verset 20, dans chapitre 24, tu vas méditer dans chapitre 24. Saoul a lali, na garde ne abine, bazolanda David pour bomaye, alembi a lali. David na batune baye balobi balobi c'est bomaye nzamba livré yo kanga bien. Saoul a pengui, badonso bayebi. Ya prophète Denis les ngana yi makambo wana te, na zawo wana te. Mais nazolo bila moto a pengwa na kati ya Bible, ota la conséquence ya batu oyoyo bakendaki ko kota makambo ba elefa, mama banzoko. Alobi bomaye batune c'est David ndamba livré yo ye bomaye tamtazo luka bomayo David aye atindi batune baki bazwe criche d'eau na épée lance pardon bazwe na lance ya Saoul bakenamo Saoul tango lamuki na pongi na garde na chef de l'armée bakomo kende agangi na musikabi monseigneur avec la bine aux dignité aux ala nanyo yo faut pas kanga yo parce que aux dignité wapi lance pe wapi krishi do ya mukonzi batali boizate Saoul a comprendre David a un problème tenanga et ko reprendre continuer ko bundisa ye deuxième fois David a lembi a côté na cave a fani na caverne roazo le kana Saoul ayaba lembi ba fandi wana ba bin malobi na bomaye te azu akatika ke lamba na ye tant comme ke na bine Saoul tala abino chalo bo côté na mukonzi nanga na mete nanga wana kutunza mazoloba esabu akai David a dit que aussi babouaki donc soki musa nzai mwa nzambe olingo so ba problème tena basali na nzambe soki omoni lekeli yo mabe musa na nzambe bonde la nzambe musa na nzambe pomoni musa na nzambe mwa sali mabe benga yata na telefone soko silika esuka na bino okompa eloko na papa mais ezala te sujet pour ekotsa ba batu misusu obalinga Christ était bando profiter na sima wana ko bano ba n'importe quoi
Le linge sale c'est là en famille pour sauver la dignité, pour sauver comme Christ. Et pour si ça na chité awa, oui bi Samson kufande. Oui bi que Samson Delila a quoi ça? Sous que kena Samson a échoué. Batang mukana juge. Siko nde Kevin Samson ta omi se kufi. O comprendre que mam nazolo ba yotsunga pe bande o msusu par la grâce de Dieu. Samson linga Samson ba tchena prison ba bimise na prison. Makasi sila. Ba ndo sakanela ba jourane hey yo. Samson ebisi mo mwana moko. Oko sunganga. O pusenga kaka ti pene ya ba colonne. Ndako en étage ba to tumbula. Alobina sapuye. Ba ba kanti za so. To ba pesi pene asimbi ba colonne asambeli nzambe. Alobi Seigneur, pesanga makasi. Na kufa na batu oyo. Bible lobi tango asapuye na so ibali ba colonne. Ndako écoulé batu nyonso bakufi. Bible lobi bato bakufa imkolo wana. Bazaki plus nombreux que les batu nyonso ya boma lokola ba Philistin. Donc c'est pour dire quoi? Mouton nzamba bwaki Samson. Mais ndeni asengi nzambe nzamba pese makaza kufona bato nzamba yanoli. Azana nzambe te. Mutu azala suna yote so aye osengo loko opia ete. Cameraman mo longa biso pesa caméra na sala image mo opia ete. Mais ce que mutu yo nzambe pe nzamba tiki. Mais asengi nzambe pesa nga makasi na kufona bato nzamba pese makasa kufina bato. Donc basala nzambe mususu. So simbiye yazo yebe loko osala. Ako kufa makufa ke lola parce que azam mieux placé ko ba seigneur nazo kufa sikoyo limbisa na mabenyo so na sala na lingi lole pesa melangai ata bo moina ngeko ke nango mena kota lola limbisa nga ase repentir na nzambe yo yebite etanga ko puye bo bino bato bondo sekaye tout bo jouer na ye bo kufi na bino bo kyan faire bo bino bo yeba gite mais yemi yebi déjà ine na bona na bien na nzambe mais bino bozo kantile mabe donc pona papa na ngai ngana yebi na do kutana na eboete oui. Mais nous avons somme misala basala na mboka o. C'est ça. Même ailleurs. Alors si on a coûté na ye, na osenga pembe na ye. Ngamba muso etalinga te papa, lobali loba pona nga. C'est fini. Ah, loba bien c'est pembe la tente. Te pembe donc ça dit corbeau quoi, corbeau azana noir na pembe na ye. Na osenga parti na ye wana. Na osenga parti. Jacob asenga Isaac maloba na nzela mama. Maloba kaka. Moïse a tombé tabernacle na maloba. Merci pasteur de la foi et toi qui j'avais cochité vers la fin émission abisso pasteur de la foi lelo siko na kati ya monde a lelo to moni ba problème ezolata ma ebele oya swani na oya fingina oyo oba ko finga na éviter ba oyo pozara na bango ba leki ya yo to ba kulutu ya yo to mona ba makamo zo les réseaux sociaux ba ko discuter ça pesant pour ça ko tanga ba commenter parce que yo zanu na makamo wana te. Est-ce que vous rappelez un peu bengalé qui auto ya oyo likamni buchana seto boboma na ebite il n'y a c'est des kaka na ba plateau na biso ni sope des kaka na ba YouTube bango obenga pe ba leki na yo to pe ki sa bango ba makele lango na michaka nanu teka na casquette à pasteur pe comme pasteur te na mila artiste des fois na michaka lokwa frère na bango lokola leki pona ba yaya lokola yaya pona ba leki pe ba frère pona ba ndeko na basi na mibali tokoza na promotion parce que moi naza mko l'année prochaine na sala 50 ans d'âge. Oh là là. Voilà donc so yesu masi abatelinga naza moins expérience pe moi moké mais zo toka ra bilenge donc on a 50 ans année prochaine on ça 50 ans non voilà donc na pesa batoli mingi naza clair yo na plateau no aloba makambo ya sœur na Gabi na mama Teresa sola mama Teresa surtout bazaba ya o ya Sinark ya Gabi ko loba te ba mikolo donc ba grande sœur na nzonzing donc ça dit na respect mi envers bango bazana ba respect na otole ga mikolo ndako ya Gabi mama Teresa ma prière tous en église pe yaka tous a inaye mais tous temps sur la ya Gabi pas prière pe tous en des fois yaka soit 8 ans il y a la fois passé tous à la naï donc ça dit batunyo so kono ba 17 ans boy ngana za na bango nyonso tout mais on a occasion même série moko boya Gabi makamo pe yaka bon nalinga ba mingi po kami ba pesa nga respect tant que frère na ba yango pe nalinga ba mingi ngape na honora bango bazaba ya basi bazaba tata mo za bana na biso to za na bango musala moko c'est ça alors ya Gabi to na ebisaka ye ndeti dernièrement makambo eleka tozana matanga mona yolo na bengi ya Gabi yaka ba ya kapinda donc nzamba pambola bon ya Gabi tala boye
Tezaki boye pasta ya waka pasta weekend za bakura de pasta ezaki boye nga bien kabi. Pardon s'il vous plaît. Soko tika tala. Pasta c'est bon problème tena tika et puis tika kinayi. Et c'est moi ça qui ayo kaka mutu fo ye baika. Mutu fo ye baika. Mutu fo ye baika. En fait ezala elo esala ba moi mo ezala ka mo be compréhension. Ezala on dit ba nyonso. Pour fona oyo a sans problème. Au fona o sans problème. Attends maman top. Yo fana matop sonini matop na yebi tinga mama top na fana na ye na bandai ko filmer bango mama yebi na lingaki tellement mingi et puis azana surtout yazana respect sous makasi na basala nzambi pour ayebi pena nzambi momo so mama nzambi so fa ina so no mama nzambi mama top mama donc voilà c'est un peu ça donc on azala na bango nyonso bien na linga bango tellement na milieu artistique na zaka très joyeux notre tournée et pas mama Sila tozo seka mam ya libérer ngamba ngomba na prière donc respect moko ye azope sope respect musa nzambe musali sili OK azo libérer lingi to sala pe trop ou mais la pe trop ba milliers on appelle ça puis moi passe donc moi sagesse aussi donc bango nyonso nga artiste moko te a mabe ponanga ni ya moi si na mbali bango nyonso soit quand tu rendre de ba on va te na est obligé bon peut-être les musa na bango senga peut-être bongo na la ngi ndeko na ngai kulutu na ngai na PCP mbote grand frère Félix Bazeko quand tu as la boye Nathalie alobi ermo musala na biso ba mise senga père mo ba biso pesi mbotete na seki bo eza vie artistique na on ndele na seki parce que tellement ça la sage la très intelligent attends azolo bana na oyoka donc voilà donc peut-être bon ba bi pourquoi des fois le monsieur sur bilo abo salama mais nga prière na ezala penda na eutaka mingi te na bakati ya mitema na bango parce que so na olingote lelo so kufina olela poani c'est ça on a regretté au mieux vous allez bien pendant que tous en bon moyen tout le kana tous à la malam pour lobby na auto bango tout à l'heure papa lobby to ebanité l'aime sunde OK vino zo mona na ti costume peut-être lobby costume ezala nga passe peut-être yom to pesa ngo ti poto oye pasteur George ndeko nazana difficulté ta costume vraiment nzama pambolo mais sona zayi mabe pona mona na costume na latina nzoto lobby na souffrir donc bande total na mingi pas seulement les artistes mais biso nyonso total na mingi lobby c'est ça lelo to mona mais lobby to mona te to mona batu bazali kolo bashita batu bazala na se ba matali kolo lelo ko banque sa biso eza le lendemain parce que nous ne savons pas ce qu'un jour peut nous affronter voilà. Merci d'avoir abonné tout à Congo Liziba TV. Merci d'avoir répondu sur la chaîne RTG. Si vous avez tout le monde entier, vous pouvez passer la foi parce qu'il y a besoin de la mission sur la prépo. Nous avons un numéro déjà. Évitez parce que est-ce que passer de la foi dans ONG, dans la fondation, dans un centre, ouais, d'accord, tout cas, on a qui le passe moi allé à Kassongi, tout pas comment à cadre orphelin, toi à cadre si tu éviter, je vais expliquer le son. Déjà que vient encore à notre bonheur, on la production théâtre, on ça la structure, mon connaît, na ça la orphelinat, na ça la loco mo boyer pour nous encadrer, battre nos coraté. Pour peut-être batango es batang sanga moi passe on a ça lo on ko assumer ba responsabilité na monter et comme la malédiction mais sauf que tous en association na poto ils a dirigé et pas ba comité ba na poto na za awa grande sœur na za présidente maman Modeste de la foi maman Annie Pedro maman Michel Polo maman Espérance Pedro famille peut comment de la foi il y a des références là si donc il y a pas plusieurs références donc moi c'est référé qu'il y a au date il y a de la tribalisme comme frère moi je me commenter makengo za oh papi makengo kingani makengo za la foi de la foi ça veut dire les questions de la foi ezama bete ezaka kondima merci mon frère donc voilà donc association ezawana bande ko bazokamba bazawana to sangisa bambongo nde to sungaka musana nzambe ba orphelin ba veuve na ba démunis bando bazana ba difficulté donc c'est seulement ça nazana na structure musote o ana pesa te to fight to zuka mbongo to sali ba action c'est ndeli ba goza siko pasteur de la foi numéro ezali plus 243 89 853 0 853 plus 243 89 853 0
853. Donc on a zaba coordonné pasteur de la foi auto OK Nanzela papa Kevin OK na de la foi TV au mona na de la foi TV ndeko boko Sanderson to équipe nyonso na papa Rabi Mavinga bazala wana so komika kata na commentaire bango bazala pena na ba direct na biso ba répondre. Merci pasteur de la foi na ndenge on invitation na biso et ça les biso bien bientôt la biso les TV aux chaînes nga pour répondre ba tournage na biso ça fait déjà plus de une année to retourner sauter la chaîne au peut pas ça qui biso confiance pour une chaîne au peut biso ba artiste sur ce belé les TV aussi toujours sur un peu calamité et tu bien que pasteur pour tirer sauter au pasteur au pasteur mais ça et quand tu es dans ma position temps exactement surtout le cas qu'on a ça m'a ça rata la position mission au résultat pour tout ça là mo le lobby mais zamba pesi tane pesi le on a bana que pour ne publier parce que de la fois na page bako bengi kuna keba kuna mais là m'a pele kina mo ate so ba lo ba yin bana ba bi papa polémique te azamu ta polémique na bité na epsa ki ngai abina tete so ma solo monsieur te tout ça ma bête kwa nso koma na plate ba komi nso le keshu ba ina ko poani ba lugero ma poani na bina éviter ba to ba ya kaluna na bango ba kota rendre na bango pasteur de la foi na yina ki pasteur na yina ki comédien na yina ndenge ça dit que pasteur na biso avec le bima be ya moto te afengo na ko na éviter na ngako tanga ba ko ba maka mpeza ali mais na éviter na ngai pona boilo bina benga so pasteur de la foi ya da kits na biso te yango na éviter na nga to respecter tant que mon papa, mon vieux, mon tout, il y a un autre respecter, pour respecter ce que à répondre à l'invitation, on a déjà un carnet d'adresse déjà, qu'on a un grand, on va considérer bazol luka, bueno, ma mère tendengeni. Ça nous est un rêve, na bien au dimanche. Beaucoup bundi ça nga, parce que beaucoup bundi ça nga trop. C'est normal. Et tout parce que les autres victoires les alate. Soza champion ya wana nazoba pona bande konyos comme conseil. Oui. Soza champion ya Kinshasa comme champion Congo. Faut buna ba champion au ba destiné ba district to na ba province. So lingi o tikalaka champion ya Kinshasa ko bunda soute. C'est ça. Donc vie eza bon même Christ ba bundisa ye. So ce qu'on se focaliser na bitumba kaka o s'appuyer na ngo aux échecs tala objectif et yo banokende musala nzambe kutu biso batonga biso musala nzambe badofinga biso bakrela biso mabongo ya bino ezalate. C'est ça. Ngabe sala ngabe sudo to solano na matanga ya Diana na matanga Diana tango benga ngabe vraiment na bi moto nzambe bojo na modifier na ba interview tinga te bonite on va passer de la fois c'est un moment témoignage c'est bango non tena sepela na yo parce que ngai na Lexita belé na TV on travaille trop na TV. Na ndeko pe na peso exemple na kuta na ite na mona ko lokwa ndeko papi mboma donc plateau na bineza e fanda penda donc tu laisses le temps na inviter na yo aloba il faut zo tumbula ye mais ozo seka ye donc blo mo donc ezara moi bien malgré les bandes ba polémique tout ça mais sur les style émission on a suka faut conclure on gana ko ko kimia na bato mo ko super bato mo ya mami balé ba discuter bazana problème on a plateau na nip na ba yoka na ko ya bi bango pe isali pe bien ça pe malamu yo ya makaso wana ba problème c'est pas bon si pour ya bi bango pe na plateau et non ya baba ngo siko na ya mapenzi donc comme na ko bazana ba problème ba bongisa baza très bien ba laxi ma famille pe na ndenge ezali et ça pe malamu et ko édifier bande ko to za pe na problème mais to ko bongisa pe to fan pe mesa moto soli mais tout ça comme ba brebis au milieu de loup mais tout ça la prida le kola serpent mais to fan lisanga to mtazo veiller na personnalité. Amen. Merci na batutu woto de siko na kati ya chaîne na biso message ni ya sukoro loba pe quelques bato pe ba soutenir ka pasteur de la foi soutenir pe makam na yo na ebité so ke loba ko batsa remercier mes allés vraiment na remercier benzayo merci pour na marque confiance au salibiso tozaka bisali la pamba au considérer mo bexanga na émission na yo munene Seigneur Pambolo Sumayo. Merci à l'équipe technique na union sur les collaborateurs na yo. Na la peine à remercier les union sur la nibiso papa ba maman. So que par exemple na bondeli bino penza basali manza bana nzambe. So que loko moko na lobeza ki bongo te pardon penza po na ko le ka te pour na sala barrière na ba faute moko pardon. Bo teninga rigete na bondeli penza d'avance so ya quelque chose à mabe pardon penza. Comme la tanga na numéro la pesi
non m'excuser tout non senga bolimis et aux amala mingi pardon penza bible bito ka penza kimia merci mingi na papa maman ba frères et sœurs nyos blandi biso bana notre père bana nga na biki bozala pe ah pourtant bo mona kinde bo benga na so bozala ipete pa ndeko Kevin c'est bonga bo mona te donc bozala ah nzambe nanga pambola bino mingi pona marque ya confiance en que vous opesa nga et puis ngana lingi bino mingi bino nyonso penza bana notre père nzambe apambola bino mingi merci mingi na Fortina qui a kubana na tambola na bango pengi tangu vondi kubanza pe Bogo Sanderson koto za ina bino pe CFC Mobimba centre évangélique de la foi en Christ nzambe apambola bino sozo kazo la biso nzambe azongisela mingi voilà ndeko meto yeba ke Yesu Masiya ozonga tomi batelama bitumbeza nango tolingana toza malamu nyonso ekosila nango nyonso ekotikala mais bokonzi na lola eza éternité donc d'éternité à l'éternité nzambe otikala nzambe voilà on a compris ça le quoi message tola muka toyeba tokufa pe Yesu Masiya Nazareth ozonga Yesu Masiya Nazareth nzambe ondimana nga apambola bino merci. Voilà, merci Nabatutu, Oyo Telato Sikoyo, merci Nabatutu, Oyo Bolingara, Kevin Panda, Lekecho, Boseperanangai, merci aussi na Pasteur de la Foi, Nabengo Honoré Biso. Déjà, rendez-vous à le 26 Oyo Tozana Luanda avec l'artiste Héritier Watanabe, Tozane na Luanda Wana. Patutu Bolinga Kevin Panda la question ngapena lingara bino trop vous continuez toujours pour partager émission na biso pour partager et ça va bien tout peut ça ranga toujours ba conseil ngapena lingara bino ming je pense c'est mois de fin du mois toujours répondre ba tournage na biso na Leke TV merci na ba artiste nyonso oyo peut ça ranga conseil na ba ya nyonso o bolinga parce que malgré ba ko boma ba ko meka mais là, c'est bon que Nana Zakaka, vous comprenez dans vos psychos, sans polémique, 2 fois Paris. Bon, ma vie, nous, quand on a pasteur, on a la maîtrise, mon charisme. Un peu dans la charisme, le pasteur, il a pas été. Bye. Congo Liziba TV, pour plus d'actualité, abonnez-vous.